Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo misana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi ya kopresente bino ba émission na bino bandeko oyo misana kozela. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo tobombeli bino basango oyo ndenge nini bana ya Congo, la République démocratique du Congo, kuna na Kinshasa basili kokomela biso bana ya Tchangu. Bandeko babolingo tozali esengo mingi ndenge communauté ya bana ya Tchangu basili kokomela biso mpona koremercier biso na ba émission oyo tosila kosala pe balandaka yango pe basili kokomela biso pe bapesi biso longoni ya mingi baremercier biso. Kasi tozali koyebisa na bino bandeko ya Tchangu bozala motema kokita message na bino ekomeli biso pe ndenge ezali wana na bandi ete papa Roger akoyanola bino ou bien papa Botamba bakoyanola bino pe bakotindela bino eyano na oyo nyonso tu bosili kokoma. Bandeko babolingo tobandaki koyebisa bino ete na mokili oyo esengeli malamu kotambolaka kaka na verite pe kotambolaka na bosolo. Ndeko soko ozali na verite kati na yo okomona ete banzela na yo nyonso tu ata epesami ete bazali kotiela yo bakalba ndenge nini enjo nzela ekofungwama. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo ya makasi mpona komona ete nzoka nde bana ya Tchangu balandaka ba émission na biso na ndenge ya kosakana te. Bana ya Tchangu bakomeli biso pe tozali na esengo mingi koyoka ete mama Rosalie na papa Roger bazali kosala impact ya kosakana te na kati ya Congo Kinshasa na Tchangu. Bandeko babolingo bomoni ndenge Nzambe azali kotombola biso esika oyo biso tozalaki kopense te bana ya Tchangu balandaka biso nzoka nde na Congo bana ya Tchangu balandaka biso pe koyoka esengo makasi ndenge nini bamosusu balobi ete bakendeke ti na ville na boulevard mpona kokende koconsulte internet uniquement mpo bayoka baémission na biso eloko nini oyo biso tolobi pe balobi ete baémission mingi tozali kosala surtout na banouvelle oyo ya bana ya poto nde ezali kointeresse pe bango makasi mpona ndenge boutaki koloba ete na problème oyo etali bangonga na biso ndenge totindaka to toprojectaka baémission na biso na sur YouTube. Bandeko babolingo programme na biso ndenge ezali kosalama ndenge bomonaka ete
image mosusu eyaka na ndenge ya butu mpe ndenge bolobi ete bomonaka yango kaka mingi na ntongo bomitungisa te mpo ete ezali nde ndenge wana mpo apart baémission tozali kosala bandeko babolingo tozali mpe na bamisala mosusu tosalaka biso tozali bakoboi fatige te awa na poto tozali na bamisala na biso tosalaka tokendeke mpe misala ndenge bato nyonso bakendeke mpe na bapokwa mpe toye kosala mosala na biso ya radio mpona kopesa baémission yango wana bandeko na biso ya ntangu bomitungisa te merci mingi na message na bino ndenge ezali wana tokozala kaka ntango nyonso tu kopesa bamessage tokolemba te mpe merci mingi mpona baencouragement na bino ndenge bolobi en tout cas problème ezali te tokobanda kopesa bino bamessage ndeko soki omoni ete bozali na likambo moko oyo bozali kokomprendre malamu te komela biso tokoyebisa bino bosolo mpe tokolobela bino baverité ndenge nini ezali koleka bandeko ya ntangu mpona motuna oyo botunaki bolobi ete ndenge nini biso tokomi lisusu banguna ya Werason tokoyebisa bino ete bandeko ya ntangu tozali banguna ya Werason te mais eloko oyo biso tosalaki bato mingi bakomprendre yango nde mabe parce que soki totali malamu bandeko oyo ya Congo tozali koyebisa bino sikoyo problème na biso ezali nini problème na biso ezali ete Werason nde a faire face na bato oyo bazali pas même na leader bazali kaka bato oyo neti ndenge tomonaka na Congo kuna komona ntango mosusu bana moko balalaka kaka na cimetière après lobi bana na babimi na libanda ya cimetière bakomi koreklame mwa badroit moko boye na libanda ya mboka bakomi koreklame badroit kaka kuna na Kinshasa ndenge mpe makambo tozali komona lelo problème ezali ete Werason batie na piège ya makambo mo ebele bandeko ya Congo bofungola matoi batie na bapiège mo ebele mpona nini bango basalaki mwa je moko boye balingaki nde bakotisa Werason na kati na je na bango mpo basimbisa nde Werason touche me bandeko babolingo okomona kaka bato oyo babandaki koloba ete ya concert ezala te ya concert ya Werason oyo babandaki kokende kosala bamobulu kotelema nini me mokolo oyo Werason akotaki na studio bamosusu baza koya na kuzu mpo nini koya koluka bamabanga bomoni hypocrisie yango bino bosi bomona na mboka nini bato bazali kosala lit balobi ete bazali baopposant leader azalaka te alors Werason sikoyo azalaki kopesa bango importance pourquoi parce que ndenge tolobaka ete bango bazali bana ya kulu na groupe ya bato evandi na poto awa ndenge tolobaki moto na moto azali na baproblème na ye basouffrance ya poto ndenge ezalaka bafacture na yo kokaka kofuta te oyo kuna pa ye ngai mai nafutaki te oyo kuna pa ye ngai ndenge nazali na problème baniongo nafuta te nyonso tu wana bato wana ntango makambo wana echauffe bango motu balobi ale totelema sikoyo tobanda kosadresse na bakonzi ya Congo voilà problème na bango me tokoyebisa bino eloko moko bana ya ntango boyeba yango ete bino kutu bozali kuna na Congo ntango bango balobaka ate bandeko ya bana ya Congo baza kosouffrir baza kosala baza kosouffrir bino kutu na Congo tomonaka ete ntango camion oyo balukaki na sange oyo bato bakufaki tomonaki ndenge bino bana ya Congo mobilisation esalamaki bozo kokende na banque bamosusu bakopesa $5 bamosusu $10 mpona kosunga bato ya sange oyo bakufaki
me biso bana ya poto oyo tozali awa oyo ntango nyonso omonaka bato wana bayaka liboso ya kamera kuna nasange babomi bato kuna boye basala ata cotisation moko te mpo baloba ete bon tosali cotisation oyo ya biso bana ya poto oyo tozali bacombatant mpo ekende kosunga bandeko na bango bandeko na biso bandeko ntango nyonso tu bango bagagagaga ya bandeko na biso bakongole ya banini me basalelaka mpe bakongole yango eloko te bandeko makambo biso bato ya radio zuma emili toyebisaka bino ezali liseki te bana ya kongo bana ya ntango tozali koyebisa bino boye eloko ezali kosala bato oyo bazali nde koluka koutilize bisika oyo bato bazali kokufa bisika oyo baproblème oyo ekoki kozala ete balobela yango mpo epesa baavantage na bango donc baelema wana nde bazali kozwa yango mpona kotombola mongongo kolakisa na mokili ete botala kutu na kongo boyeboye bino bozokanisa baza na susi ya bakongole oke bazali kolela kaka mpo ete bazonga na mboka ndenge bazalaki liboso mpo bakende lisusu koyiba malamu malamu heureusement ke bino mpe bana ya ntango bosi bocomprendre na message na bino tomoni passage moko bolobi ete ata lelo ndenge bazali koganga o bangwande bakoti na mboka bino moko kutu bana ya ntango bolobi yango ete toprefere kutu tozala na bapaya mpo tozomona mwa clair ke tozala na bakongole oyo baboma biso bana ya mboka vraiment félicitation communauté ya bana ya ntango na message wana oyo ezali mpenza frappé papa Botamba asouligné yango même vraiment ezali esengo mingi papa Roger napesi yo maloba